Voilà, bonjour, c'est Mingi, Boyo Kutanga, Notel, est-ce qu'on a passé temps na libota na ngai. Alors, voilà, donc, message ça que toujours on parle de, comme il y a respect na ba maman, développement ya mboka, na ndenge nini ezalaka attaché na respect ya ba maman. Et c'est très important de comprendre le phénomène wana parce que les lois sont otali bamboka oyo nzala ezalaka te eza bamboka oyo barespectaka basi et respect yango ezali légal ezali lisusu culturel, c'est-à-dire que na ndenge ya comportement ya bato na kati ya bamboka wana bapesaka mwasi lokumu, bapesaka mwasi longonya, mwasi pratiquement aza respecté na bavaleur na ye nyonso intellectuelle physique nyonso e yango wana. Et pourquoi tozoloba bango surtout biso bacongolais oyo tovivre babiloko baatrocité lokola baviole ya bamama, il faut tozala mpenza bato oyo batelemi makasi mpona kokondane bacomportement wana. Nakopesa mwa anecdote par exemple par rapport à bamariage na poto ezobeba parce que oh non mwasi ayebi olamba te, oh mwasi azalaka sali te, oh mwasi asalaka boye. Soki mwasi alambaka te, awa na Toronto na Ajax tozali na mama eve alambaka bapondu, alambaka bamadesu, alambaka bamikate, alambaka biloko nyonso. Olie omenasaka mwasi na ndako kofinga kotonga ekozala malamu okende pa mama eve. Numéro na ye en tout cas soko beti na Google na Ajax ekobima mpona kokende osomba biloko ya kolia kuna, parce que les femmes ici elles travaillent, elles font pratiquement ce que nous faisons, donc il n'y a pas lieu oyo tokoma kokanisaki baza bacuisinière na biso wana ezali baconception ya mbilinga mbinga oyo l'église mosusu ezoteya ezotia baconfusion na kati ya mabota ya bato. Alors biso toza kosenga vraiment mpona totombola Congo, mpo totombola Afrique, esengeli ke biso bapapa toyeba biso liboso biso na biso kose condamné, parce que na kati na biso tomonaka mibali bazotraite basi mabe mais toza tacitement tofandi ou bien toza koencourage yango, et puis bamama batika kofinga na bango na bango be bazala vraiment uni mpe bayebaki bango nyonso bazali bavictime. Voilà un peu les petits messages que j'avais et que je demande à tout le monde d'adhérer. Tokende ndenge nalobi naza na kati ya hotel awa et vraiment na message eza mpona bandeko nyonso surtout biso tozokondane baviole na Bukavu, mais baviole mpe verbal, baviole verbaux, baviole ya makasi ezosalama mpe na kati ya bandako. Alors totelemela yango, tokweyisa yango. Message na nga mpona bamama, lokumu na bamama, lokumu na bamama nyonso makasi oyo batelemelaka mpona Congo. Mama Liliane Bemba, Mama Landu, bamama ebele oyo batelema biso mpe bapapa tovotaka bakandida oyo batiaka nini intérêt ya bamama liboso, pa kaka bakandida oyo ye moko na vie na ye aza na vie moko folklorique, buzoba na buzoba arespectaka basi te, ale bino bozo kosupporte ye mpona mayele mosusu. Mayele ezalaka kaka moko oyo eza bien mpona bato nyonso. Merci mingi na bino bamama mpe bapapa à travers le monde. Olivier Bolia, merci.